nabi boy comment yo journaliste munene boy na ba valer ba pesa kayo okoza la mukala ya beauté image na couple ya beauté oza bololé na ba question na yo non mais oza pe bololé na ba question non mais comment yo benga mukala non mais oza bololé comment benga non mais toza na plateau mais comment on sans respecter non mériter respecter oza pe bololé na ba question na yo comment nga bakali responsable o benga mukala oza bololé na ma question na yo na explique mukala na yo mais nga pela explique bololé na yo c'est là explique nga pela explique bololé na yo ma question na réponse mais on so là yo comment o benga mukala na plateau yo za bololé na ma question na yo parce que jamais journaliste oza la déontologie a benga invité na plateau que oza mukala yo sa bololé alors yo kana ebisa te nga pela so za bololé te nga pe yo kakasi te za mais ça to solo là mais nga pela tuni yo c'est oza pe bololé oza bololé alors non mais nga pela oza mukala te bon d'accord voilà calme-toi désolé pour na combo ya mukala on retire un mot merci beaucoup nga pela retirer du bololé na yo d'accord merci merci beaucoup ok relation nini pourquoi ka combo na yo ya kisungi so bima entre couple ya beauté image na ana ezali boso na rit comme no mutibini moi si ex ya beauté oyo lisusu yo to sala ki likopa na nyoso makamto mo na beauté charge nyoso beauté asui yo to pesa ki nani beauté ana et bien au changer formule au changer forme sous se poser question benga songi mais to benga oni kasi te na tuni au changer forme ya opposer question au benga songi bota kutana na yo to pesa ki eti yo to pesa na mais yo na émission on pose la question d'actualité musique date on la musique to la musique faire en le 26 avril ah to vanda wat le 26 avril to faire le midabo na hippodrome de Vincennes to vanda wat mama lo bese belon de tuna mama papa ma ozanga tina na boye nga bakalinde na responsable pe na boye na kokota mama salité papa ma wana pe na na boye na mama bela lo bela na défendre Kofi na défendre affaire na défendre Inosbi na défendre affaire écola et tant d'autres ba ouais en son yo no lobela ma que non nga bakalini na fandi na ino kota mama beauté za responsable za mukolo na ino sapia na katsa mama beauté na sala loka en tête retrouvant normal c'est qu'on peut respecter na makamarit comment la plateau no makabe invité ba respect boy tenari si mais na tu no pe question comment la plateau no makabe invité non ça makabe non mais non et ça qui barbarie so mais na plateau non na tout ni non mais ça qui barbarie oza d'accord nanga non mais non nani ex ya beauté yebie pas maman moi na mais na yebe parce que la maman moi na ya beauté comment ne bima na katité na séparation na ba comment na bima parce que non mais c'est là mais attends ngala za master ya beauté c'est un frère tant ozala na ye ba lo ka ko tsa comment na parce que na bakali yebe ngote c'est que na maloba s'il te plaît bakali voiture ozokumba eza voiture moko epola ya kala deuxième biloko ba tchaka net ba tchaona bilokos wana deuxièmement mindele comme batali so démarrer voiture no ba otalo na nzela troisièmement yo mutokumba mutuka wana te ozana papier te ozana mukanda te ozana vie de quitter soki bakangi yo biso tozo musala biso ba journaliste to kangisa mbongo tozongisa yo na poto siko ba risque yo zo na mutuka ya marque wana mutuka efimaka milinga na nzela deuxième na poto interview so mutuka ebisa milinga ozotangwa sans papier ozana vie de quitter faut quitter poto ce qui est Mali, ce qui est Sénégal, frère, comment on va risquer autant de temps, mais autant de téléphone, on montre la chair. Aussi, c'est question. Merci beaucoup. On souffre pour répondre à la question. On est la vandicale, mais là, bien sûr. Au lobby bien que Moutoukana a démarré, Milingue Bimaka. Mituka bon on a porté tambola. Je la s'il te plaît. On pose une question avant d'aller, c'est là qu'on peut répondre à la question. Beaucoup m'expliquer Moutukango, Milingue Bimaka, maintenant on continue au tambola, baso kangangati. Voilà point liboso. Deuxième point. Autant il y a ma Karine Mokonzi la fois passée. Dans sa live vidéo, la Karine Mokonzi na mema ki na mutukananga. Na pese mbote place à sali na mema ki na mutukananga. To tamoli na pasolo to route to tamoli na yeti na yoti kaye place esenga ki no akinde. OK? Ngam na mema ki. Nakutana na police, nakutana na mbila. David Mombele. Beaucoup misa mutute soka kufi. Omoninga bakali naza fierté après en ligne. Nga bakali naza premier chroniqueur à presse en ligne na maka jet privé na voyager na musicien. Et yo sabi so pena na aéroport Yanjili, toke Cameroun, toke Guinée. Et c'est qui l'artiste, c'était Inosbi. Je le salue en passant. Naza premier chroniqueur à presse en ligne. Na voyager na légende comme Kofi Olomide. Toke baba toke ba Rwanda, toke baba Goma, Bukavu, Beni, na voyagé la Kofi Olomide, sa fierté. Na voyagé par les pays africains. Bah.
nakuta batu na musala oyo nga nakuta batu na sa premier chroniqueur ya presse en ligne Kofi Olomide memi na délégation na Yannick Poto sa fierté na sa premier chroniqueur ya presse en ligne na Poto bi marqué à l'extérieur et contrat double Kofi Olomide somel nga mutuka na Poto bo sous-estimer mutuka wana le plus important c'est les gestes qui comptent nana taku te non avant na s'éterniser wana que mutuka na yo sala le plus important c'est nasa na voiture. Toi qui poses des questions là, qui me poses des questions par rapport à ma voiture, tu n'as pas la voiture toi. Ou la voiture t'es aux transport en commun. Mais nga na tika vi wana kala. O finga mutuka nanga, o finga yango te, mais nga no to andenge moko te. Montre no o latina montre na ngesa ndenge moko te. On se comparer na net na nini. On se comparer na net na nini. Aux chroniqueurs, tu fais bien ton boulot. Nathan oh ça tanayo. Tu fais bien tes émissions. Aux ana audimat nayo. Mais il faut on dit mape mutu na ba capacité na ye. Un exemple, ba chroniqueur oh ba bima lelo. Papi Mboma salate. Azala toujours Papi Mboma. Est-ce que nga na génération Papi Mboma na génération na été? Est-ce que nga comme na bakali lelo boye Papi Mboma on sa jalousie nanga. On sa jalousie nanga te. Po yebi place o ya zalaka. Ils appellent ndenge mona yo. Oko sa succès na yo ngana osana jalousie na otena ondima yo pour lelo c'est autant ga bato bebiso yo tala ma tu fais partie na on y ngote pour na l'action non ngana grand esprit place nga bakali na za na yebi place nga bakali na za na oleka boy na za incognito na za na oleka inaperçu te bato ba yebi wana bakali le plus important c'est ça des Congolais allons la complexe wana. Toi na poto voiture na poto solo ta mwana ngo déjà basenga carte grise ba osenga yo contrôle technique il faut ça là assurance babilo ko na stu na yango voilà voiture nanga et ça na ba norme ils ont répondre à ba norme o ko tambola ego circuler librement voilà ba titre nyonso suis au matin ba jet privé premier chroniqueur makamutu ngana na eloko na ebisa ote parce que vous invité na plateau nanga merci beaucoup na zo peso beaucoup de respect na tout la ngape na respect na yo en tant que confrère wa ngape na zaka na avantage moko ya mo munene oyo chroniqueur moko na masala ya moté na kota avantage en zani na kota coupe du monde liboso ba donc premier journaliste chroniqueur internet en ligne na kota coupe du monde c'est moi. OK d'accord c'est bien premier chroniqueur a pour la mbula nzela moko na président Macron na Russie na coupe du monde na finale la coupe du monde c'est moi. Message on a uniquement pour dédicacer Sébastien Seba yaka ndiaka TikTok Sébastien omoni yo ndongo zoluka komana bisudu lelo commission na osala direct nanga ata na publier ka bisudu boy mazo identifier na kati ba commentaire o Sébastien il faut ba kuna na bisudu Sébastien oza koko za mutu akala yo so mona ba se kopara peza mwana wa botami na mboka o na o ya biso bauta babenga biso bauta yo za bleder lokolanga bisudu za wesh magel fais gaffe omoni collègue bisudu omoni classe bisudu akoti yo ubio ye kola na ko ke ko pousser ndeki na masi na pousser to ke ko tika ena na crèche yo ka ozoluka komana bisudu c'est sûr papa bino muto asengi kombana te po niveau bisudu ko lia yo et puis ba refleur ko bossa na te ke yo botama a te bisudu botama na poto kendo ye kola na vélo lo kwa camarade ya bisudu po bisudu ba bote c'est un frère donc to salana ye ba ko ba ko tsa komona parce que na bakali ye talaboy yo mutu moko nazongi pa ya couple ya beauté parce que ya mutu elinge couple ya beauté problème ça qui na massa ya beauté baluka bakotsa komona na bêtise et deuxième situation na ye na bakotsa kombo awa lisusu epa ya sena biso na kaka yo na kati non ba bêtise na bango na ba na kati te ba petit bouso ba na bango na ba na kati te wanga ni beauté non na wanga ni beauté te beauté n'a pas de problème beauté n'a pas de problème non beauté n'a pas de problème bouso ba na ba na kati te obi beauté muninga na oti te bouso ba na ba na kati te c'est il faut ngali sumu na mema ika pona invita ki Juju Bio na pese mote place azali aya na anniversaire nanga na ana deux places ba ya olingana yo kaka sina ba ko to chité la biso to chité wana déjà c'est la mke makamone salamati na Belgique c'est na Belgique te na France na restaurant Boss Jonga na pese mote belé Boss Jonga na pese mote place azali ana lelo ba tout na monde même moi si cocotte moi si
il y a beauté coquette la coquette oui et si c'est ma maman lelo azo sepela na comportement na yote pour lelo ce qui wana na lobino bongo comment vous sepela na comportement na ngate pour la saline lelo libane komi deso des ayo pour nganani mais yom to pesa nga paré na bango bongo bota bona ana pa na yom to pesa yi non non ngana bensa de ju amona pas juju pas na ngate so ba lingani za pona juju hein mettons ba benda na mu pandinga na yebaka ko lingana pona ngesa la ki non au pesi numéro na sali management na sali tout ça na sali pont ngana sala ba mama na nyos touté on s'en prend ngana sala mama na nyos touté ngana ino kutaka ba on a quoi ba telemi na quoi ba solo là et tout machin. Voilà. C'était passé comme ça. Voilà. Nande ba yo lingana ba onga komanga na osala ngana mukolo na la bokipation na ngana mamna bango etalingate.